Lango na basungayo. Osokolango na bama ebele. Moi da 4e mai. Da 4e mai. Suso na passion na tia wa comme ça na tia bepis et matina moto. Et ko panza na bien te. Ko lemba. Voilà. Eh sola bien ngaye. Na zonga ndakuté. Sola bo efuna meka. Ele dans la makasi. Ya no makasi eh. Subo ba neni ke beli bo meka ka. To meka ngo so ebeli to yo kango eza ekomi ko lemba. Wane beli tout ça linga ele mama kasi c'est ça wa moi tout ça linga ele ba vraiment voilà razoli yango azoyo kango bien tu as fait que les salaire bo perdre time sur les dans une réseau bela inalité koki bilo rebeli bilo za makasi ba client ba lia ngo ka bon to bo tikara ka ele mama makasi po ba lia te biso moto ebi ndenge ebelela voilà au mona pene lembi na façon na biso moko mais mususu alingaka elemba pene elemba voilà kona ko lemba wana elemba wana teme zo toka pesa nini ezolemba toujours mais quand ngombe nanga voilà et comme Peter anga be fona mega auto injustice pour elle ko tala ngate pardon bala poto ngabe fona mega moto fula to makaka ngabe fona mega bozo ngana mega voilà on a baby nous sommes kili moto yaya winze ba coffee soupu elenga soupu na komolia misuni na fula bana poto soi déjà ngi bimanga lo kosto c'est bi bo mela soi vous en ali yango Magique. Oh là là. Ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to wuti nini te to moni na nyoso to sali me koli forever grateful I'm counting my blessing by way do I begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli si to benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki na kanisi bola mula yo elekela kangai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyembisa ngai liwaya so ndima pepo ngana zwa bomo ya sekwelekela kangai give to Caesar what belong to Caesar ya bisolo kumuto pesa na nkolo obimisa ngana mulili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa njoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebandeli pesuka nyoso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyoso pona ntina nanga ya motuya yo pesanga ofere nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoye yoki miso emoni ninga kolobeza te otembeza temo emisala emonani ninga kolobeza te touti mosika esensel tokomi ninga kolobeza te ya kolobeza te ninga kolobeza te matoye yoki miso emoni ninga kolobeza te otembeza temo emisala emonani ninga kolobeza te touti mosika. Ouais, bonjour, bonsoir, Nabala Nyoso Yabiso Podcast. C'est moi votre M de servante, Elle Mara de la presse. Moi, c'est mon cousin. Moi, c'est mon Kikebele, autre Madi. La plus courte de la poste, mais ça, qu'on benga la Marado en Afrique, toujours dans le milieu. Donc, j'avais une émission, ça remercie ma boss, Nabiso Biska Bozali, boss Roli Maluna, ma boss Yannick, sans oublier, boss checking dans Londres, on a mis ma soeur réalisation comme mécaté. Pourquoi pas? Na remercier, bah, s'abonner à la chaîne Yabiso Podcast, le Bakaka, chaîne des actions. Pour le soutien du peuple national, sur la Banabitique de la Borfelina, de Pessara, moi, secret, moi, miliki. N'est-ce pas en Europe, il y a des gens qui ont contacté Bisso. Le numéro est dans la bande de cash de Manzambe à Kopamboulabino. Voilà, très chers amis internautes, Elle Mara de la presse, toujours dans le milieu. Nous avons la Katia commune en Giringiri. Ici, nous avons Talisa Bandero, nous avons Talisa Baïki, nous avons Talisa Boyna Bisso. La fois passée, la capette, le cinéma passé la Rangoulou, nous avons la chèvre, le cinéma passé la poisson, nous avons la bandale, le monde qui peine, le bandit passé la rentable, nous avons qui peine na Giringi, les sous, le monde passé la noms maillot plutôt. Les autres préférés qui ont Talisa Bana poto, Bana partout dans le monde idéologique, quand on a Kinshasa, ma soleil côté, les comme Manini, Bilora 4. Bilora 4, ça dit, est-ce que Bilora 4 est rien tabac? Est-ce que Bilora 4 est rien bois? Est-ce que Bilora 4 est rien niaou? Est-ce que Bilora 4 est rien ngombe? Tu as habité de Nyon, on a vraiment trouvé Bangonga Inabino. Quand on a mis sur les lots, et c'est un commentaire, ma bine mata.
bo liker, bo partager, bo le no même sous nzembo. Oya liete, akolia bona nene te bona nete donc voilà, na ça déjà na kati ya commune ngiringi na ko pesa bila pesa nazali. Ya sosa, ya sosa oye banda Europe qui pointe et kendati ba manifeste wana j'espère que ba ndeko be ba mona TV za radio te toujours na kati ya commune ngiringi pour ko pesa la makambo tali abi a base oyo et laissera bato des gars base oyo staff oto za awa bana poto ba beta pe moi tour so la poso le moi pilipili le roi 4 neza la par rapport à système ba ya rapena a baliaka ndeko oyo asala ba biloko ngo to zo pena tango so na amera go tali sabiso ndenge ni mama ke naka ako expliquer biso biloko 4 ba sombre da biloko 4 nyama nini ako expliquer so ba sombre ngona marché nini ako tali sabiso ba so na combien de mai ako tali sabiso ba taka ba ingrédients nini pe pesa systématique mesana et surtout ba soula ba lelango po ezaka pena pipi makasa mais quand hôtel sabiso et c'est vous on a toujours branché pe connecté na chaîne abi olingaka mingi ya biso podcast na simia caméra na sabongo na Jordan otozane lelo to sala musaka ngeza po se pesa bina mo sabona na chaîne Jordan fongolanga na sona ndeko to sala ngo ngeza la kana so binokala mingi merci beaucoup. Voilà, nous avons déjà des gens qui ont staff, babi bisika bana poto bayaka kolia, bisika bana partout dans le monde bayaka kolia, car secret zaka mo pa mona moi. Ça j'ai une fille le roi nga, abone ko tema na boulevard, abone ko sala gindumba, a préféré ko sala musala o elesa ka o elesa o tsaka ya dans les boye, là tout ça mon mobile est boye. Kenena yo. Bonjour maman. Bonjour maman. Comment nani? Patricia. Et Patricia a tout ça. C'est dans commune ngenge na sosa. Na veni. Aveni bambili. Tout le monde a ozo kamula, ce qui matoya nini, on y a manini oh. Moi je vais bisongo, oui c'est nyamani. Oh la posa ngombe na ngombe fresh. Ah. Asala blo na ngakati. Ah. Donc on benga bilo akati za rande posa ngombe na posa ngombe na mabumu. Na mabumu donc ça la mélange. Tout ça la ngo mélange. Et na sokola ngona oh da kati mai na nga. On na skona tia pona tia mai mususu na tia bepis et matana mon. Ah donc les autres sont ngona marché ni. Osoma ngona gambela. Gambela vous savez par kilo to sala rabela. Sala ba kilo to sala mélange ba kilo bo to sangisi. Ah. To lambia ngo. Parce que pour vous allez bien pour ça na zélo te pour vous pouvez lia assez place ko ya ko lia faut sokola pour na combien de mai. Non seulement exercice pour sokola so ko na sungayo. Osokola ngo na ba mai ebele. Mai ebele. 4e mai. 4e mai. Suso na passer na tia wa comme ça na tia bepis et matina moto. Dans ce sokola on a 4 mai. O tia na ma famille wana après tia quelques ingrédients. Donc yango za no te tokunda na po petit pisto o tia kanzela momba la moto kana. Tsaka et to kanzela moko. Nzela moko. Après tia pomme de terre na kati. To tia pomme de terre après ya moto fini ba tomate na biso. Voilà. On t'a sengi, te servir, aller à vraiment qui te remarque. Moi, ce que c'est arrivé que Boutali a des pommes de terre, mais bien, on ne sait pas si on a mélange de pommes de terre. Non, pommes de terre, tu n'as pas. Tu n'as pas. Donc, tu as dans la belle pomme de terre à sengi, tu as les pommes de terre. Très bien. On va dans la belle pomme de terre, tu as les kabiloko, tu as les pilipines, on met la massanga à Zolia. Voilà, qui n'a pas bon. Mais c'est un exercice en haut. Donc, voilà, très cher à mettre en note. Déjà, Bani n'a pas déjà, Bana Poto, Bana partout dans le monde, TV, radio, tout ça, la moussa, toujours pour nous se ça. Bah, ça va la chaîne, vous se manifester beaucoup plus, vous commenter, vous liker, vous partager. Bon, on a bien un à 4. Donc, on a un billet à 4. D'abord, il y a vancas, ah, moi, tour, vraiment, on a fait des sur direction à Sosa Boyolia, de comme moi, si à Boyonae, que ça la via Matalana, via Kindumba, a préféré ça à l'école, bon, moi, Binomoko, billet à 4 yango. Donc, il y a pas de billet à 4. Non, ça, oui, maman, ça a billet à 4 nia ou la boîte. La ngombe, tu vas ça la taba. Tu vas ça la ngoulou. Voilà. Parce qu'on a ça la ngombe pour sonner fresh. Est-ce que nous sommes bango boy? Est-ce que vous gagnera bénéfice à ma lame ou tous on peut pas perdre? Tu gagnera ya mingi te mais que nous avons l'eau ça ni était comme si là. OK. Des petits choses, des petits choses. Et ça a peu combien de kilos? Les deux sont mis boy, deux sont marre 2 kilos. 2 kilos hein. Vous gagnez peut-être combien fois 2 kilos fois 2 tonnes quoi. Moko kaka ninge zalaka. Tu auras ébélé te mais au gâteau technique. Technique à côté car bloquer ça nini et là la tessi la noki. Si on est ça pour ébélé après comment appelle des photos liango. Et comme ça après combien de heures? Bon, pour là, il faut ça va une heure du temps. Est-ce que vous préférez de passer au temps on monte en moto? D'ailleurs, monte pelagi. On est staff là. Non, mais non, vous regardez filmer les bisous qu'on a en solo. Na isola bisous penda kuna. Les conditions et où tu es wapi comme on a jeune fille qui toko boine ba âge na bien fait belé balingo. Pour faire na moto, te oh moto. Et bébé ça ramonter ma moto, c'est la même yo préféré. On ça la toujours côté moto, on ça va makaya buna yo, on de ma poisson, on ça va frites, et moto que ouais pesa wana idéologie où tu bon,
koteka ebandaka aja moke. OK. Soki mama alakisi yo koteka, alakisi yo mombongo. Voilà. Oza na likanisi mosusu to na luka mibali 4 5 te. Voilà. Oza na likanisi na luka mbongo po lobe kosunga bana na nga. Très bien. Donc kosunga famille na ngai. Yango wana omonaka tobomaka nzoto na moi. Po toyebi ke soto zimbongo ekoservi biso ya mama ebele. Voilà, na moi maman asalisa o mama bino. Maman préférée c'est ça moi na e. Ah ngoya o. Vous savez déjà après peu combien les années bano banda copie au sala moi biloko na yo na awa na kati ya komina ngiringi na sosa. Oh d'abord 6 ans 7 ans ou non. 6 ans, vous avez mère des enfants, vous avez marié, tous célibataires, vous avez pas na bino to na célibataire na zona pas biso. Va pas bino hein. Au débrouiller. Non débrouiller non. Mais pour engager ba, c'est vrai que les filles moi préféré pe asala musalo, le patron na ya ko ya pas travailler au foot, to sala ra yo mona mama na bino. Atubaya kala ba mona na ko ka moite na ko ka moite akenya. Bakola ba moto te yo na oloba anga na ka mo siki to ko bozo ndimaro. Ake. To biso ba to yebi valeur a moto na ya moi. Oh esungaka biso on to bandika. Siko po bela te po maladi wona zo te osana te mo sisa ko tumba melaka miliki. Miliki ya. Melaka miliki ya mai la to ko meli miliki mai chaque jour miliki ya mai po moto etufaka mutema. Mutema voilà. Chaque jour miliki ya mai yango no mona le to sale to sale. Santé za la na ngobia. Voilà, merci beaucoup mais batu mususu ba biloko akati otoka biloko akati. Ezaka mingi biloko akati ba sasa pena nte ba michopo wana zo bima mais ana mo ba michopo te. Biloko côté idéologie on somaka ba kilo bosangisi mélange wana ba biloko akati oh biloko akati zalaka ebimana ngulu ebimana ntaba ebimana ntelisa biso no biloko akati to banoko lamba pena o doge ti nini ba moto soma biloko akati pena nini. Voilà. Vu que le transport, moi, je commence à vivre, c'est un grand mestre de la race. C'est un grand mestre. On va fraîche pena. Surtout quand nous sommes en Kala, nous sommes à combien de nous avons 4 béams, ça signe tabanae, abis ba mitiopo wana, bon nous avons pris mine. Voilà, on est d'accord. Voilà pour somba là qui fait il y a le colo. Le colo hein. Mais côté quand c'est total la balance. Ouais, balance c'est simba quand vous ça va perdre. Donc côté la caméra parce que vous avez staff na yo, il faut te capter la visibilité. Voilà. Ce que comme staff pour les années, bref, PC la peine comme staff les années. Biso awa terrasse. Na staff na biso awa exact. De notre terrasse ya yo. Ah félicitations hein. Ah merci. Ah ouais, c'est la grâce. Merci. Dans ce que tu as dit commande à kuna meli moi chupa na ya molora pilipili kaka ndenge zalaka voilà. Et na bon. Kamu ndio kamu nele. Voilà. Shawarma pezali kitoko. Oza posa shawarma bon ça le shawarma sur place ya moto. Voilà. Les a décidé à bloquer nos fezali. Voilà. Bon, c'est que biso c'est là au tient la moto. Donc on tient des pistes pour expliquer biso quelques pistes comme ça. Pour pas na photo, na partout les monde va se là. Tous allez ça non musa dozo là. Voilà très cher ami internaute. Donc là Sabino toujours TV za radio te idéologie déjà et contaki awa bisika oyo. Tu ko ça la découverte ya koye ba ndenge nini ba sala biloko benga biloko akati boki bino moko biloko akati na karbano so biloko akati ba na kati ya nyama melelo par rapport à ba conjoncture ya mboka ne ba to ba vraiment likolo ba mo préféré kosomba mwanda munda masobi demi kilo ma m kilo mabumu asobi kilo viande asombi ya boso ba mélanger ngo on appelle ça toujours idéologie pipi les anga te pipi les mataka toujours tile matoi moi mukasi mu kanisa ya c'est moi staff na ye maman na bango azana les gens ça na bo ne ba travailler ba côté ba yi ba ça ba n'importe quoi alors ça musa toujours en famille bon mon abino moko nzungu ba nzungu yango ba mai na ye déjà dans tout dans les places on est propre ba coucher tout mama frite makayabu to musono ko tumba dans biso ilora to yaki pena makambo itali biloko akati ne to pesa idéologie avant ko saisonner be pis na ye ako expliquer biso pis ni ataka be ingrédients ni bataka po biloko akati eza toujours eleng pona bandeko o bazali bana mboka to bakaya ba vacances ba meka pe ko beta tout awa na kati ya comme na ngiringi précisément na veni ba mbilisir a sosa ni lo baka kati veza radio te to sala musa toujours na zonga mlo kala mingi. Matoye yoki miso emoni linga kolobe zate otemeza temo misale monani linga kolobe zate uti musika esensel tokomi linga kolobe zate ya kolobe zate linga kolobe zate ya biso yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo nde tango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow
poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to uti nini te to moni na nyoso to sali me kondi me koli forever grateful I'm counting my blessing my way to a begin cause leki mingi likolo na seko lekaba ute bande bisitu benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekela kangai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyembisa ngai liwaya so ndima pepo ngana zwa bomo ya sekwelekela kangai give to Caesar what belong to Caesar ya bisolo kumuto pesa na nkolo obimisa ngana mulili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa njoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebandeli pesuka nyoso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyoso po na ntina nanga ya motuya yo pesanga oferi nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoye yoki miso emoni minga kolobeza te otemeza temoi misala emonani minga kolobeza te touti mosika esansal tokomi minga kolobeza te ya kolobeza te minga kolobeza te matoye yoki miso emoni minga kolobeza te otemeza temoi misala emonani minga kolobeza te touti mosika esansal tokomi minga kolobeza te ya kolobeza te minga kolobeza te ndeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to uti nini te to moni na nyoso to sali me kondi me koli forever grateful I'm counting my blessing my way to a begin cause leki mingi likolo na seko lekaba ute bande bisitu benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the voilà très cher internaute nous avons toujours awa bisika auto eko sa découverte ndenge basala rappeler biloko akati nous allons ndeko awa ami hotel c'est biso be piste nini batara ya tel c'est biso be piste ni bochara awa banaka nini bokendanga ni bosusira nini parce que ngode amba bole mati ngaye oya liete akolia bonane te oya lelo biso no soi bana poto bwana kiniti bwana kini pena o laisse-moi tout bolie ya wana lobago tosaka ba gradé na biso bobanda na poussière ngombe taba ça va vraiment ba mélange belé tout marinade tout muscade à poussière on bon mazei wana voilà tout matungulu ba dembi ba tomate as qu'on a commis près au final ba tomate nanga voilà et nazo fina ba tomate nanga dans ce tomate ya tele maseke belité OK on va se on doit pena kati pena et kopanza na bien te ko lemba voilà sola bien ngaye na zonga ndakuté sola boye fona meka lemba dans la makasi ya no makasi suboyi ba neni ke beli bo meka ka to meka ngo so ebeli to yo kango eza ekomi ko lemba wana beli tout ça linga elemba makasi te ça wa moi tout ça linga elemba vraiment voilà razolia ngazo yo kango bien so arrivé que ne bo sala bo perdre le time sur les habitudes dans une réseau bela inalité koki bilo rebeli bilo za makasi ba client ba lia ngo ka bon to bo tikara ka ke elemba no makasi po ba lia te biso moto ebi ndenge belela voilà au mona pene lembi na façon na biso moko mais mususu alingaka elemba pene elemba voilà kona ko lemba wana te mais otoka pesa nini ezolemba très bien ndeka nazo fina ba tomate na ngai po esanga na soupe wana ekoma couleur bien mais ce que les sala ba bi ezalaka mingi na piment eleka ce que so arrivé que bi otie pilipili eleka ndeko muso aliaka piment te côté on a bosala kanene te totaka pilipili mpanzi so mutasenga a commandé pipi to chili donc on nous na kala bosala su bongo te bosaka bol ménage déclarer pilipili voilà tout ça lié pilipili te mais moi on tela exact voilà to comment kabola to tara pilipili pas OK sur le blog voilà formule toujours yango j'espère que on a déjà idéologie par rapport à autre ko ça lelo nde on a biso moi si a expliquer biso ben ingrédients tiaka bo kinga beti bela li solo puis azo balolo file ba tomate et puis bango ba yeba ka biloko so beli po ba siara ko mekango donc ngai na bino to découvrir déjà to découvrir calamité puis ngana ko goûter na suka ka ndenge za ramela bela soupe ngana ko faire na piment et soit pena comme d'habitude na message toujours soir ngai bo mo réaliser la ndenge ndeko bela zo fina et puis sur beli to ko goûter na suka to ko pesela to ko conclure quand on est dans le tchèque après c'est dit ça combien
chaque jour il y a dimanche. On est là tout ça toujours Moussa Nabiso avec mon réalisateur Jordan Oyo Azam moi dans podcast Tongo tout ça Moussa toujours je l'ai vu venir à fina eh ngabilo wakati eza mbote eh ngabilo wakati eza niawite eh ngabilo wakati eza ya taba na viande donc voilà bilo on a TV ça radio mon réalisateur la ngangoti asma fini et tout comme ça sur elembi bino moko bo meka bo yoka guna ngonde ezali. Voilà, merci beaucoup tous la vraiment bella na meka inga nzala na nzanga liete bana tonga na kanga nzala na ngai boss Roni Malundamba boss Yannick boss checking elle m'a bena to na yore ke dans l'émission biloko kasi na kanga nzala na ngana aussi la ngo awa na ko goûter ngo toye ba bela chose qui toko peut to pèse la chose appelle impact na idéologie vous allez toujours branché pe connecté quand la chaîne bolinga minga biso podcast nazo no kala mingi tele mais so na mesa bino oya liete akolia bonne année Théo à suivre merci. Voilà nous sommes maman parce que maman andima pena mwana na ya jeune fille afanda ka pena bo asala ka mwa idéologie tumbaka ba biloko alamba biloko akati mama pa zo sunga mwana tumika ko yeba nanu si mama pena anima ka mwana yanga na ba idéologie ke mère tumika na kwa mo to sala mwa cop ningi zala kaka tupesa mama mbote bonjour mama mama komonali na mbala nene mama mbala mukongo mutabanu babesa mbote na muna mboka ndo bino ndere mbote ani mboti kaka D'abord petit maman mboti kaka OK on est là tout le monde ozo sunga mwana na yo oza maman on peut nda ko se maman par rapport à âge né que mais préféré on ça la cop né mwana on ça la cop na ebité et c'est la connaître on ça la marambo na moi makasu zo kanga ba makemba o tibe ba quiz voilà na vanda kimia te maboko ekanga me fuma boko ça mouvement voilà ko ça mouvement makamonga momo na bana na wenza kale de solo oh tu vois maman azana service pe ya ba fête traiteur voilà traiteur ya mo pena la kisa bana na 4 même de former bana c'est encouragé c'est bien c'est féliciter voilà 4 filles be basala misala oyo siko tipo sala ngo ba inconvénient ya raté par rapport à moto déranger à motema te ne pas ba bafana na moto trop ba ça déranger na mitema ça la tanto plutôt chaque jour te siko message ni ko pesa bandeko ba linga ko lukate ba ko lukate ba fi ba ko sa ki ndumba parce que maman déjà formé bana be ba ndimi ko sala musala ngo ba sala ngo ba ko sepela musala voilà wa lobby ya lobby ba ye ba ndengene nya ko vivre na bana na bango na génération de génération très bien voilà mo réaliser le rappel mo ndazo maman makembo zo kala ndinga bino kala na tonga kala no kala ngo gaye la ko aboete bona poto sécurité gaye oya liete akolia bona nete mo comprendre to mbako oya liete akolia bona nete ngana ozale biloko kati ngana ele biloko kati mo ba kuise za awa bakabundele za kabundele zali vous avez attaqué ouais ba frites ezali ba saucisses ba nini ba tout ça mais on a préféré ba shawarma on a préféré ne lia venane biloko kati pour là vous avez biloko kati donc toujours pour se connecter dans ce local la nuit merci beaucoup mon vieux na bengo voilà ba biso benga biso maman ay comme le niveau déjà mo elle pour ça de sur la carte c'est beli to la ki ngombe biso lemba ba na biso lemba ah c'est vrai que oye ba gelembi o meka kasi ko meka ko meka ngana ko meka meka tebeza radio te meka toujours meka ngombe nanga voilà et comme Peter anga be fona meka c'est injustice pour elle ko tala ngate pardon bana poto ngabe fona meka moto fula to maka ngabe fona meka bozo ngana meka voilà comme un bébé Ako tom dada pour faire somba adia avec colia là na biso to tekaka 5 000 matin donc dada pour ça 10 000 to chédé 15 000 to chédé para pour ça on a kwanga ezana voilà para pour ça on ya pamba na soupe na zomela masanga zolia voilà et ça la ma bien bon bébé la lima mo robaki obaige pipi botia on somme de pesi comment parce que il y a quand la peste biso na le bilo a 4 bano tsambala mo mélanger piment mais awa na sepe pana ide bozwaki et au salon on a besoin de série piment parce que mo le sotel ya pipi
Musu ba boya pipi pour la pema, musu ba jouer à donc belé. On to comme kabola, to la biboé. Voilà. To la pour ça pipi, to telier. Allez so la pour ça pipi te, to telier ka biloko pamba bongo, allez bon. En tout cas la félicité par rapport à biloko on a mis goût et ngombe za bela fresh, biloko 4 na senti que ya biloko 4. Et puis si goût mora bien et puis la meki ko tafu nango. Et ça na zéro té par rapport à néo travail qui na 4 mois au passé biloko na yo. Na nga propriété nyonso tanga ki bilo na tia ki na kati. Voilà. Na tia ki taba. Voilà. Na tia ngombe. Voilà. Na tia muskat pe bo maman zei. Voilà. Na tia ai na ngai matungulu bandembi na nga. Voilà. Na tia mungwa na ngai. Voilà. Kwini na nga. N'habite soki. Il est habité na moto. Et puis si marambo. Na ki ku mais ba leur servi non nga par rapport à ndeko musu bazana ko ba servir ngana no. Naliana meka yango ngana kwanga nga shikwange oya liete agolia bona neteo siko peter no desi arrive ke muso la me on peut mutu muso ayo lia déclarer maman le salon mabe arrive ka bon chaque jour ce n'est pas dimanche hein. Voilà comme muso rola mabe comme muso rola mabe ouais c'est comme ça mais toi la mina de tom une mère est bien té la muti bien té voilà mais pour faire muta réclamer que bim mabe c'est penda arrière. Aïe, raté, aïe, Simba, vraiment, dans mon réel, on a fait ça, il faut la très chère à l'internaute, bébé servi, elle m'a de la presse à Meka. Déjà, la Meki n'a goûté et que déjà dans les bons par rapport, il y a par rapport, les gens de Rabiso à l'ambelé bilogo, il nous a toujours, ah, bah, prête à Porto, bah, prête à Paris, à Londres, à Suisse, il y a Allemagne, Boza, et bien, bah, pays à tellement, et bien, on s'est dit, bah, comment payer, c'est le gars, à Porto. Mais c'est une news en général. Moi, tourne à Kin. Na kinjasa di kin label kinchesa makambo oluki mo akwenta mo botali ba émission elle ma na podcast oluki ba émission mo to sala ba biloko olia obeti pe motu soit ba numéro ba pesa ngalo me ko benga me ngana na kini na mona poto na la ki émission na chaîne boy ba sala ki balaisa ba biloko akati bo contacter bo ya pe bo mbamo bo dama ngo bo meka pe gu bo ni make elle mara akosa ka so biloko za ba chitunga wa ça veut dire qu'il toque on est baga oya liete on les bona nete idéologie toujours to sala musala ndengwa meki singa na goûter yango mais fona meka on a sani mo bi sala ba sa bigu bilo boni sani e ba sa su bilo go wa servir ngai na lia yango pena na lia pena tina so ba na soupe wana après bande robe ba za pembe ba rolia ba pesa idéologie ka ninge za la pote ko conclure na suka to parler nango toujours ngaba toujours qui dit baté on a lié on les bonnes années to sala bona se besa batu tout ba pona ko s'abonner na la chaîne de biso podcast TV radio te nozo mino kala mingi te merci beaucoup ça nanga ngo eza propre ça no ga biloko se mi ça de mukebo ya te bolia biso bela ça de mukebo tata ki masa biloko ngo plan moi 5000 o tchelanga ko sani o déjà par rapport à une idéologie par rapport à une lousa par rapport à systématique ngaye mama yanga lia litabisite nga lia litabisite na matabisite tango pe nga poti nga pima voilà on est placé à 1000 ngaye oya liete akolia bona neteo yanga pe na boye tela ngo otina pima po ngalia nga pilipili ta pilipili nga fo pima landa pe na laisse place bo tela nga pima banga fo pilipili pe na oli yango ngaye ya biso podcast toujours en action hein chaîne d'action bon boulot voilà toke pena tikuna ngapona liango kuna te ape balabala mo ko bata babandizi balingaka trop mo camouflage ba paration là yo sala mo kitoko oya liete akolia ba milangi ba banana no suko milanga ba makofi ba banana ngwana obo mama le goût de ça oh là là Ameka après c'est un pourcentage nazolia moi je mange voilà très cher à mes internautes tout le baraga photo me grabi logo to za bo moy so ko kufi sili ha so na kufi le bicho ba fuye elle m'a ratigi ni mais so na lia na logo boy na biki na meka bilono so mokili moto ya winze ba kofi supu elenga supu na komolia misuni na fula bana poto soy déjà ngai bimanga lo costo c'est bibi bo mela soy uzanga liango Naziki
Oh là là, les coups de ça. En tout cas, maman. Ngapena tuna mtuna mama. Yeto liago. En tout cas, tu fais ça radio. Bon, on a bien mon elle m'a rasoli, elle m'a meka quand les blonds ça yote mais biso na podcast on a ça ba descendre ça boye ba découvrir ça boye to meka pe ko essayer na mbongo na biso boss roni mondo mazana na boss yani kaza boss checking azana ba ka biso biloko point somba na mbongo donc le goût de ça na comme lia misuni des grands misuni pour y aller te aolia bona nete o engaye atoka biloko basa mabala bola me papa boye ako zona papa boye te papa oya na bada kanga boye na ye ameli moi de nina moi de bière so melaka bien meli bière ya to liago so pas melaka sucré bon appétit ya to liago to li ensemble ça mais bien on a foulé hein et moi, que l'homme blond bien. Oui, bien. Tu es un olé, on va sur le lien. Et ça peut être goût. Eh, gaillé. En tout cas, pipi l'hôpital quoi. Ah, gaillé. Pourquoi tu vas commenter, pardon? T'as vu? Parce que mon sous-sous. Pourquoi les bleus à 4? Non, comme des coups bas. Mais ne suis! On va bien carré là. La commence sous carré sur les bons points. Mais ce que c'est bon. Au centre, au centre, mais yo j'ai fait qu'on l'a pas qui tombe. To ya la pas bien ba olia, mais to ya bien ba olia. Mon réseau aussi sinanga. Aussi pas non ba olia la staff et ça bien qui tombe ma casse. Ah nga nzambe ngitoko. Dis donc je t'ai mis na quand on a pas quoi là dedans. Ba kamunde ba lili ba nini melele. Voilà mélange à boire. Et où t'es venu ouais? L'homme doit aller à boire. Moi là moi nous qu'est-ce? Exactement soupe. Et qui t'a la montée moi. Oh. Non, ouais, bébé hein. Je crois que va dire on est là. Quoi nga? Beli on a foufou. Peut-être les solo. Bolon na kwanga. Bolon pe bamba. Bolon pe na foufou. Voilà. On a des pannes na ndongo. Mo réseau na dunda de. Bana poto na dunda. Ya nga na dunda na. Ndo mesa na solo on oli ngo bo ko bego. Pour yo lamba ngo à chaque fois za rapembe na moto, o ka ba solo. Oh so oli ngo zo ko pe bien. Et loko, o li ngo pe na o ka poso na ka chaque jour. Et loko soupe moi pilipili ana. Et ça la moi bien. Voilà. Tolia. Tola Sabino. Kena Congo. Tu veux ça ba foulu. Mais ça va salité. Mais quand tu m'as bouteille d'hiver, au grignoter, qu'on lie moi la soupe. Ça va bien to makasi. Ngalo no lia. Non mais la soupe. Bota. Soupe, soupe. Bota, bota sous deuxième. Le goût de ça. Oh ya liete. Agolia bonanete on a. Moi je mange. Moi ça va commenter. Oh elle m'a zo non nous n'avons la bine ne pas mona que to somba katoliaka. Do sombi to lie to meki. Pour toi parce que ça peut ma belle le maman la mi mabe. OK on n'a pas été. Pour nga kina no bon. En tout cas, bon dis ça va moi ya ma casse photo. Parce que na fani parasol ya mpandi. Là monsieur bo lo ba OK. Caméraman contre jour non. Les place na fani moi ils ont ma casse parce que couleur il n'a pas ma belle. Couleur à sauce à eau la boutique sur 18h 19h. Bilo wa 4 où melate hein. Aussi ça erni. Les besoin ba kumo ba matanga. Meti mukie mo na ka be bloc ici. Moi le pour la me mukie pour ni. Bon, ni mo la manzu plein le manzu plein hein.
L'autre c'est un peu à partir de 17h. Donc ici la porte au des manifestations et famille. OK. Donc au militaire. Donc une de toi là on peut un jour et bien. Donc ben là puis comment le béga dimanche. Voilà. Da bo bali ça. Bon il a toki. Bon ça a à moto. Est-ce que le bleu peut la protéine et bien. C'est la fraîche non? La bleu à fraîche. Tout au long minute. Moi je te dis ouais. So to sala ngo ba vite après le bon on a moto fi ma moto sopi au passé voilà ça ba former là na esani elongwa on peut ça va malade ba mongote to longula na ba former là na comme ça to saisonner on les sous après automatique on a voilà to là to si on continue moi là j'aime to là la provenance là mo lambi pour après ça image bien tu vas aller visiter ndeko na biso ya mwasi ko asala kanga koto kwa si kwa batutu babi ke aveni bambeli dira so ya sosa za mutu mwa lamba biloko akati mwa mwasi mwa bwene ko sangi ndumba abwa ko tema na boulevard abwa via matalana et matalana eza na nzungu azo idologie mama pesa e donc on est là Olia biloko là ça maloba loba en toi félicitations nous balo bala yo on a problème de bien pour ça boy so na quoi aux arayo moka tout ça va anniversaire peu parce que déjà quoi boy so ça va anniversaire ba ko rater est-ce que bien bangul bala bangul bazali akona sala ngombe comme ça so mona na la ngul na la voilà donc on peut faire le cognac social on peut ça va aller quand voilà et c'est ngombe ça ça ya on a ya ngombe la éviter sur le bazali donc vous non la soupe donc vous non la soupe voilà on a la soupe si c'est maman ça c'est biloko tu dis aussi ici na wali ba pitanga nzura la soupe vous avez la soupe so la soupe oh la air prière pardon na toga bana poto boratara franchement boratara vraiment boratara vous en assistez pour expliquer le point boratara Zami wana tondi notre félicitation montolier le baneti so ko ko tolier na lela mama molala si mabe biso mutu amela rappeler des sous vraiment en tout cas toujours on pèse la ndingi za la prête au conclure parce que ngana lié bande on veut si la mo pe mo plan mo ba mbeka pe bande ko baza zinga c'est tout bato ba commander lisusu ba meka voilà ndenge biloko elamba tira bande ba meka ba yoka pe goût elma de la presse ayoki ba yoka biso to yo non lié dans les bonne année toujours na idéologie donc c'est comme ça on est là bon mon abino mo ne ngota a triété a tap par rapport à ndenge biloko en week-end biloko akati ya mabumwezana ngombe zana ba poso ngulu so ngombe la bosanité au mon abino moko TV za radio te ngaye ngale na ucholi na toki mama ina toki mo ba so ba mo ba mutoki zo ba mama mutoki mama ba mutoki ta mutoki oh na tela ba pilipili to ka soupe o to dama la ya ta ba pilipili ta ba pilipili la soupe na la boka la mini ta ba piment le goût de ça ba mo na par rapport à jeune maman egenaka bongo da so pilipili la ngona tie voilà OK au servi bango les blocs et ça. J'espère que bandeko musu bazapi à la base bazolia na profiter na soana ba wita bebe lisolo est-ce que goût on na yoki ba yoki ngo donc na soana noko na après na ko papa maman papa bonjour oui bonjour comment on est comment on a kabam papa kabam tout monde ozolia tout souhaiter na bon appétit merci ne biloko zo ko ngoni mabe ilo mabe za la zone
Donc toi meki faut tika. Tika boya ki seto tika soute. Tika na kino wa mboka passe. Ataki mabeso ta fura ga zo ya eke na bombe na la vérité. OK on deni. Tala ga nanga muna lia pipi te mena lia pipi lelo. Ya solo hein. Le goût de ça. Puis ça moi papa sur 10 ça besoin combien? Ça besoin combien? Sur 10. Arozwa libala. Libala. Ngubala. Nakati mama tene pa mère awa. Maman bonjour. Bonjour maman. Comment nani? Patricia Makenge. Maman tozolia misunipe namoni pe kitoko makasi apete. Subu pena nayebi te mama lakisa mwana opela kolamba. So bino staff bano boya banaka to boyeka lelo. Chaque jour. Toi chaque jour yakawa. Yaka pina ya sala misune kitoko. Ndeto na mona tombole sa ngombe. Ngombe voilà. Ça va créer des problèmes à mine au monde allié parce au staff na ngombe no pena l'aise. Mais qui biloko na biso pe propre et ça bien pena makasi. Voilà. Merci beaucoup même Morel, j'espère que Joinga d'aba ndeko bon les ba témoigner déjà par rapport à staff oyo les dobara toujours branché pe connecté. Non je me kala minute merci beaucoup. Voilà très cher ami internaute comme d'ailleurs chuter la biso et to féliciter quand ndeko la biloko kitoko boki ne ba ndeko pe ba ndeko lia ko bazaki na biso ba témoigner par rapport à staff oyo ndenge asala biloko kati na pela dans les bons et moi parole les appa na yo au moment de la fin PC la raka pesa comme staff so dans la région de Bino pour ya na place na staff oyo akoya ndenge dans transport ino okite la wapi éclaircir bango après ngana conclure na soirée ndenge zala bon biso to dangi na direction à Sosa avenue Bambili voilà. Donc, bisika na tozala kaka transport ozwa kaka libo kitanga na direction à Sosa na avenue Bambili voilà toza wana kombo ya bar na biso ya espace na biso espace d'immersia. OK vu que to chaki banderole balongola batol mais to kozongisa batol to zongisa kombo espace na biso voilà voilà très cher ami internaute babona biso no service pour dire le baganga bozala toujours recevoir mon message toujours kozala c'est pas que to sema ma découverte kitoko donc bisika bien donc ba place ba buka ba palais donc bisika ba ndako sali ba incendie ba inondation ba place oyo boye ba katika dans la kati ya ville ya Kinshasa ba commune ya Kinshasa mso ya kati kati to ko mapona hotel sa idéologie toujours ba vision chaîne na biso le yango ko sa ba découverte le loyo to saki bona kati ya commune ya Ngiringiri précisément na venir Bambili sur direction ya Asosa bisika oyo to ko talisa bana poto bana partout dans le monde ndenge système contre la kati ya kili idéologie ya ko sa biloko kati bomo ndenge ndeko tala sa biloko kati expliquer biso ni to penser za bongo te biso to penser biso biloko kati ya Raniaou biso ya biloko kati ya Mbwa biso ya biloko kati ya Soso musu libata mais l'autre confirmer que zabiloko kati musu za la mabuma ngombe musu za viande musu za la ba foko musu za la par rapport ba poso ngombe les autres comprendre la idéologie to ngina ndeko mwasi oyo amesala ko sala musala ope sungae abwa ko tema na boulevard abwa ko sala monga mibali abwa ko sala via matalana ya ba a préférer ko cha base ko za idéologie oyo mama na bango la kisa bango omoni que maman va nous travailler na ba na maman do sala biloko musu ndeko biso sala biloko kati to mekipi ko comme mekango biki trop makasi ba ndeko pe ba lire na base ba défendre toujours par rapport ndenge asai biloko na na kaita malam to suki bongo te à la prochaine émission to remeko kota kota place kota kota na on te pona pesa idéologie ka ndenge zala vraiment j'espère que ba ndenge no so moni TV za radio te premièrement on remercie ba boss na biso par rapport ya jeune ndenge mamwe ndara ba boss ne bo pesa toujours motivation bo motiver biso par rapport à Indusa mon boss Roni Malundama ba boss Yannick Malundama sans oublier boss checking na Londres comme mekate on a remercié les sous ba s'abonner na chaîne ba pesa biso makasa sa émission qui toko lokola fa imachula mobimba sans oublier ba base na boza tellement ébélé na boki biso na moni bongo Gloria Gonda la fille en couleur na boki biso na bongo mon vieux 1000 visa mon vieux Adonis 1000 visa na Kimbuta na so ngombe la bière malili kota na Kimbuta tuna bar 1000 visa au monde na vieux Adonis azawana na pesi mbote na mon vieux Aleka Zadi azaleki ya papa 1000 visa na pesi mbote batanga boza tellement ébélé et le baka billet Merle Yoji babi ba spitas nyonso toujours na maboko bo s'abonner bokota bo commentaire to côté d'anga na bino to pesi ba mote na Soraya ba so ba mote be na pesi ba mote ba tout balinganga lokola mon vieux de best papa na bestera zo la kambista munene
Waka ngiringo tu na veni mon coton. Chaba wana so koti. En pesa idéologie ka ndenge za sans oublier Michel Ebouma liquide métal jogo na ngamwa motema. Na pesa moto na Cédric Mbidi sa monter depuis loin d'Angola. Aïe 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 mutu na ya kati sa monter. Wabi za maboko na yo. Na pesa moto batu nyoso vraiment ko elle marre de la presse locale mon vieux Eli Moulumba garçon inoxydable Eli Moulumba garçon inoxydable sans oublier ma famille Mialou Kéré Mialou Allemagne Tichi Mialou à Paris c'est première petite chérie sans oublier notre cadet Andy Mialou Boza Pena Ebele pour la émission Oyo wana bosa intérêt bijou lendo moi en bas le sera lati hôtel au Jésus to muto mokili oh Jésus to muto mokili ya bijou lendo moi na poto ba moto Ebele bon continuer toujours ko s'abonner ba on va s'abonner bo s'abonner bo partager bo liker dozana pour nous pesa il nous a toujours le bagara oh ya liete a lié bon na liete si ma caméra bon notre réalisateur caméraman Jordan on a passé à deux basali ça va moto Ebele sans oublier mon master Kabangu babi yene za pena président Kabangu sport de bagara solo na kufite ce benza mazongi tenga na miko kuta à la prochaine émission. Quant à moi je vous dis bye 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 bye. Yabiso yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesikoyo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to wuti nini te to moni na nyoso to sali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing by way do I begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli sito benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki na kanisi bola muna yo elekela kangai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwaya so ndima pepo ngana zwa bomo ya sekwelekela kangai give to Caesar what belong to Caesar yebi solo kumuntu pesa na nkolo obimisa ngana mulili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa njoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebandeli pesuka nyoso tosenga ka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyoso pona ntina nanga ya motuya yo pesanga ofere nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoye yoki miso emoni minga kolobeza te otemeza temwe misale monani minga kolobeza te touti mosika esensel tokomi minga kolobeza te ya kolobeza te minga kolobeza te matoye yoki miso emoni minga kolobeza te otemeza temwe misale monani minga kolobeza te touti mosika